Ya solo bandeko balandi radio télévision Kimbangiste bana papa Simo Kimbangu mbote na bino banso besika bozwami. Kwa bino ndeko papa Lambert makwemi mo katina émission masolo ndenge bokolandaka yango topesi merci na yemoko papa Simo Kimbangu na bolingo alakisi akomisi biso susu na mokola lelo po ete bokotisa biso na bandako na bino bolanda émission na bino oyo bino bokolingaka émission masolo. Ya solo masolo na biso ndenge tokolobelango na mokola lelo tozali kaka to telemi kaka na likambo yo ya 60e anniversaire wuta mama Mwilu atika biso depuis le 27 avril 59 tina mokola lelo le 27 avril 2019 ekokisaki 60e anniversaire na ye. Kasi lokola tomonaki ke mama wana azali lokola mama mosusu te nde tozali kolobela monene na ye na misala oyo asalaki kati na mokili oyo. Kasi na mokola lelo abino ndeko papa Lambert makwemi mope na lisungi ya mama Fifi Ndongala epai yazali papa prof Malonga papa Giro pe tomoni susu ke tozali na kati na plateau papa na biso papa François Henri yepa azali aye ko rejoindre biso poete akwa kokota na kati netumba oyo na masolo oyo émission masolo ko salaka poete bino boko koyoka biso pe tokwa koyeba oyo ni tobongisi pona mokola lelo ya solo na mokola lelo tozali ne sengo to yambi ba mama na biso mibale ya solo mama ya liboso o azana na loboko na ngai ya mobali ndenge bozali kolanda yango azali mama oyo tango nyonso bozali kolanda ye na ba réseaux sociaux azali kotatola monene na papa Simo Kimbangu azali kotatola monene na mama Mwilu azali kotatola monene na papa Simo Kimbangu kiangani pe bana papa Simo Kimbangu bango misato papa Kisolokele papa dia Lungana papa dia Ngenda Kuntima kasi ya solo lokola bino bozali komona ye na ba réseaux sociaux biso to monaki ke lelo toka ko bengisa ye na kati na plateau na biso na Ratelki France na émission masolo poete biso na bino toyoka mai o ezali kolobela na ba réseaux sociaux kasi bino pe bolandango kati na radio na bino bokolingaka mingi la Ratelki pe azali ye mokote to komona loboko nanga ya mwasi to mona ke mama na biso mama Fifi Luyola ye to kozala kana ye tango nyonso kasi na mokolone ya liboso to bengisi pe ye poete aya alobela biso pe likambo moneno biso to telemeli ya monena mama Mwilu nde ye pe ako to bengisi ye poete alobela biso likambo mama Mwilu kasi na kosenga na bino nyonso bandeko na ngai bozala kimia toyoka nanu bango soki nini bamemeli biso avant to banda na kopesa bango liboso mbote mama mbote na yo mbote papa Lambert mama kuna pa na yo mbote pe lisusu mbote papa Lambert merci ya solo bandeko boyoki bango na kati na émission masolo ekozalaka émission ba kwantona bato bazana makila moto émission elobelaka bele monene e papa Simo Kimbangu pe lingomba na ye yango wana boye na kati na émission oyo po ete to solo la bele masolo ya monene na papa Simo Kimbangu pe lingomba na ye mama santé na bino zali ndengeni to bani na yo mama santé zali malamu na ngulu ya nzambe ya solo mama Fifi pona yo santé da ndengeni ni santé zali malamu papa Lambert merci ya solo mama biso na kati na lingomba na biso na ko bengo tantine te po ete mbala liboso ngana yo to kutani tolingi toyeba na lingomba tokobenga maka bateyaki biso na papa na biso mwana mobali tokobenga kaye papa mwana mwasi tokobenga kaye mama yango wana biso na mokola lelo na kobenga yo tantine te na kobenga yo mama Feza na yebi to soki ezali ndenge wana osepeli nango na sepeli nango mama Feza merci mama Feza tokosenga na yo liboso omi bimisa poete bandeko azali kolanda biso bayeba ozali nani osambelaka na lingomba nini outi na mboka nini poete lelo okomeleso na mboka France topesi yo moloba mama Feza. Merci beaucoup papa Lambert na sepeli vraiment mbala nanga ya liboso ya kozala na plateau na bino na ya biso nyonso kaka Ratelki en tout cas yoka onka na sango Ratelki na yoka onka na sango Ratelki lelo na kutani lelo na fandi pe awa na sepeli penda na ndenge bo invité ngai et puis na oyo na koki koloba
pona nga moko parfois nazaka mpe na du mal ya komilobela nga moko donc ezaka mpe mwa difficile mais na mokuse nakoki koloba kaka ete mama Feza nauti kuna na mboka ya Allemagne et nayaki lelo mpona korépondre na invitation na biso tosalaki na conférence débat ya mama Mwilu soki kobakisa eloko mosusu mpona ngai batitre to koloba mama Feza azali nani en tout cas nga naza mopanzi sango banda kala nazali mopanzi sango. Mais oui, maman Feza toyebi te bande ko azali kolanda biso bayebi ke papa Lambert ayambi mama Feza po tona mama Fifi toyebi kalali kimbangiste nga nazali pe kimbangiste oye na kati na plateau na biso tolingi toyeba pe parce que tout le monde lati vert blanc oye pe kimbangiste. En tout cas, na motuna wana eloko aliboso ezali ke kozala kimbangiste biso nyonso tozaba kimbangiste en tant que congolais. Oui. Mais mingi nanu basa ba dimetre yango nanu te et puis tango na lati déjà uniforme ya mama Mwilo za mama na biso donc ezali déjà kozala na kati ya papa Kimbangu. Mais oui, mais omoni koza na kati na papa Kimbangu na kati na lingomba soki ozwi batisimo ozwi baptême na yo nde okomi kimbangiste ozali ba kimbangiste biso to ba kimbangiste mais tango nano ozwi baptême te nano komi kimbangiste autant mususu olati vert blanc ya solo okomi kimbangiste na yo moko na kati na mutu na kondima na yo mais toyebi te soko ozwi donc c'est que soki déjà baptisme soki déjà baptisimo yango wana tomoni ke lelo komi olati vert blanc. C'est vrai, c'est ça. Na motuna wana en tout cas tokoki koloba ke naza kimbangiste mais kozala kimbangiste ya solo ebandi na liboso na oya molimo parce que tata Kimbangu ya za molimo naissance ya molimo yango ndezaka motuya ke oyo ya nzoto eza lokola na famille moko tokoki kobota bana oboti bana moboti mitema te donc soki nazalaki kimbangiste te nalingaki namona batata te balingaki bamonana na nga te yango tokoki oloba ete kozwa baptisme kozwa baptême ndenge ozoko mandiola yango na lingala wana epai na ngai nayebi ke ezali témoignage public ya kondima eza processus mutu mosusu akoki kozala eza lokola exemple ndenge histoire balobaki na kolo Yesu na ekulusu oyo azwaki batemi te madimeli kaka ye wana mbala moko akoti paradis azwaka te mais nakozwa baptême nakozwa yango na makanisi na yo ezali déjà si ezali déjà po nakendaka déjà paroisse bon nakendaka déjà paroisse kimbangiste pe ndenge processus ezalaka na kati na lingomba donc wana pe eza déjà en procédure nango donc c'est ça mais il faut kobeta kapenda c'était nanu oyo ya molimo po yango nde ezali oyo tata yebi. Mais pour on dit mais là lelo esika tozali olata vert blanc mais ezali ke eyaki mbala mon côté c'est que utaki esika mosusu pe obanaki pe kosambela na besika ba confession mosusu mais lelo nde sikoyo omoni ke oye kondimela okomi olata vert blanc ondimeli siko kimbangi okomi kimbangiste. Oui, c'est ça. Mama Feza yebani mingi na kati ya ingomba oyo babengi église de réveil. Ah oui, on va. Voilà, église de réveil et kuna na église de réveil nazalaki connu beaucoup plus en tant qu'évangéliste, prédicatrice et puis nazalaki pe ko travailler même na domaine ya presse, journalisme ya kati ya lingomba ya église de réveil. Kuna na Allemagne kuna. Oui. Oui, et na travaillé na ba différents ministères, il y a mangomba ebele, il y a ba église de réveil. Merci ya solo bandeko, vous allez toujours continuer maman Feza, merci toyebi ke maman Fifi et yo ozape kimbangiste yo na ebité yo poko koloba soma moketo kape mongongo na yo. Ndenge utika koloba papa Lambert ya solo ngai nazali mwana ya ndako, nazali mwana ya papa Simo Kimbangu. Nazali mwana molimo pe nazali mwana na ndenge mama Feza oti koloba ngo bien na sepeli nango ya témoignage public c'est-à-dire na kulaki mais na ko sepela mingi na moni makambo mama Feza za nango eza vraiment intéressant na yoka ende mingi papa Lambert. Merci ya solo mama Fifi toyoka yepe mingi ndenge bozali koloba na biso mama Feza ya solo ezali sengo mingi topesio merci.
topesi merci na papa Simon Kimbangu pamba te l'axi bolingo na ye pa ina biso lelo biso na yo tozali komona na ba réseaux sociaux tobenganaki na téléphone tosololaki tokozalaka na biso na tokosolola na téléphone ndenge nzamba akobongisaka yango lelo okoti na kati na oye na kati na mboka France pe toyambi yo na plateau oyo ezali ya yo ezali ya biso mpona biso bato banso me mama na kanisa tolingi toyeba likambango oyo ememi yo lata vert blanc oyo olati mama mwilo na kati olati papa Simon Kimbangu olati papa na so bango misato olati papa Simon Kimbangu kiangani ebandaki boni po ete okoma ndengo ozali lelo. En tout cas pona koloba na lombango ebandaki ngai na coma na konetraka coma donc oyo bamsusu babengaka ngo mort clinique. Wana ezalaki ngai kowutsama na kati ya mabongisi ya campagne convention na bandeko basi ya evangelisation nde tozali kosala mais ya ngai nayaki kozwa mwa nazalaki kozala donc c'est-à-dire nayaki touché na maladie et maladie wana sikoyo et empêchaki ngai na continuer action wana et ngai nakotaki na koma. Alors kokota nga nakotaka na komande nayaka kokutana na papa Kimbangu. Mais racontre wana ezalaki racontre moko oyo nako kobenga ngo lokwa même enseignement eza lokwa mo enseignement parce que namonaki mwa makambo ebele penza eza vraiment makambo ebele mais na kati ya makambo ngo oyo nga na retenaki très important ezalaki tribunal. Nakendaki tribunal na tribunal wana bazo sambisa nga makambo ya vie oyo vie na nga réel sikoyo oyo natikaki ndingo makambo sosala po nga na kati na nga nazali koyeba teke na kufi presque potolo babongo penza zaki lokwa okufi mais ozo miyeba te ozo mona ka ozo vivre et na tribunal wana basambisi nga makambo nanga ya vie c'est-à-dire msuba koloba tala ozalaki kosala musala oyo metala likambo boye pona nini osalaki boye alors ozo samba pe ozo répondre po il faut répondre batu bafandi ba jury batu bazali boso bazali kwa ba juge balati pena lokwa ba juge c'est quoi ba question ba ko tuna yo lié na vino zo yanola na mokuse na resisaki pe bazaki ba indwa bazalaki ba noir mais nazo ko kate bilongi penza malamu te. Alors tango bazo sambisa nga esili ndenge pe nazalaki ko ganga pe ko loba voir même na réalité bato bazali ko bondela ponanga oyo bazaki ko loba ke nzambe ko tika mosi oyo akende te nzamba talisaka bango atalisi bango ke non azo samba na tribunal e ba moni pe ndenge nazo samba lokwa molende penza pe ba yebisi bato ba bia nzamba talisi biso azo samba na tribunal mais molende. Donc na yoka kango tangu na zonga ki na mokili. Alors tangu na sisi procès na longa ki yango. Na kolonga na longi balobi olongi procès toza ko signer. Bato mibale ba signer. Na ko signer po yo ozonga na yo. Okende ba soigner yo. Phrase wana na ko yo kango pe mingi. Mais sikoyo mutu moko nde ye nanu atie signature te. Ye toki atie nde sikoyo okay. Ce n'est qu'à partir ya wana mutu moko azalaki wana lokola je peux dire un ange messager pour expliquer yo ba makambo yo zo saisir bien to mona ya koya abanisu ko réexpliquer makambo yo zo bazo loba na yo alobi te ndengo yo ki balobi boy donc olongi na yo basi ba signer batu mibale mais troisième wana il faut y a signer soki kaka ya signer ndoke alors tozo kende na yo pona omona troisième nde yango ezalaki tokei na ye pona mona troisième siko ngai na idée na ngai nazoyeba pete troisième yango na donc tokei kaka po ezalaki likambo oyo ke non il faut lokola eza ye mtazo aza important troisième one oui parce que batu mibale basigné kuna na en tout cas démocratie ezalaki te po balobaka la démocratie la voix de la majorité nde alongi te mais siko kuna majorité elongi mais moins pe eloko esalema te po moko. Donc na misatu wana ponga naza motei analysaka makambo. C'est-à-dire loko nyonso to eza ko déranger il faut réfléchir pour pona nini boy. Donc yaki komona penza ke
bato misato wana bango batambolaka de pair soki moko aboyi mibale wana il faut batala pona nini aboyi balukela solution po bango nyonso bazala d'accord et liango likambo siko esalaka ngai pe na kati na ngai pe namonaka yango bien te nalobi mibale basi basigné moko yango azolingo signé te nde bayebisi nga babi te tokei ye nde tokokutana na ye tango tokei tokomi na balabala moko na balabala wana nde papa oyo azali kolanda ngai oyo azalaki messager na nga alimwe donc c'est comme si épreuve wana ifalaki nga moko kaka nakutana nango donc eza lokola neti batie mutu wana babi bon totika ye réaction na ye totala soki akosala nini namoni esu te nga moko kaka na balabala te namoni ye namoni balabala ngo ezalaki mulayi en tout cas namoni banzete epai na epai nazomona sikoyo bato bazoya batongole bazoya nazaki loka baki musika moyena saisir bango balamu ezalaki te nde naye komona le bapusani pembeni nanga naye ko reconnaître papa Kimbangu oyo tolobaka mingi papa Kimbangu ya 1921 alati liputa bazoya na mutu moko pembeni naye. Mais oyebaki ndeni ke wana papa Simon Kimbangu ya 1921 motuna wana eza penza ya otuni pena motuna ya moko kitoko. Ah bon? Oui. Parce que na million na kolelaki même temps na famille même temps na ba vidéo to kotala banini comme papa Kimbangu ezaka penza koloba mate. C'est même longi peut-être ko kanga penza ye ko yeba ke azaka boye ça moi passé. Mais eloko ekamisaki ngai ezali komona kaka ngai na moni ngai na ye misu mibale etalani ya tali ngai na tali ye na ganga mbala moko papa Kimbangu wana za na koma oui na kata koma mais na balabala wana natika linga moko na balabala wana so continuer mutu tozaki na za sute po avant na mona ye balobi toke mona troisième personne yende sikoyo a signé po ozonga na mokili donc en fait ozonga ozwa baswe na yo ndela na moni ye ndenge ka kotuninga penza ça c'est vrai et daki na phénomène moko ezaki un peu mystérieuse parce que au moni mystérieux plutôt au moni zaka soki oyeba mutu kala sikoyo bobunga na kala metango moni ye mbaba tel dans sens wana mais na ndenge penza ya boye c'est bizarre na kamundeni na connaître qui mais en tout cas na avec l'état na ça qui est fort na luka ko comprendre ngo na lobi tango mosusu na bo mwana na monaka image moko ya yeboye balakisa kaneti documentaire peut-être image wana nde efanaka na mutu yango nde tango na moni na gangi papa Kimbangu ezaki phénomène moko nga nazali koyeba te sika nazali na mutu bazalaki na ye mutu wana ye aza mutu aza en vie bakotambola bango mibale mais nakokaki kopusana te nazalaki retenu mpona kopusana mais nalobi papa aleki ngai ntango ye aleki nga esali ngai sikoyo natika lokwa nga moko na balabala yango molili na fin mwa molai pe nzela ezokontinue nalobi swati nakatisa boye ou swati nakende nalanda ye po aleki ngai mais aza kotamwa malembe ntango akomi pembeni na bakotamwa malembe ya lokwa moto akozela nga mais ntango napusani te bakontinue nde nalobi nakei esika ye awuti kuna nde nayaki komona tata Kimbangu Kiangani na yebite soki na yanoli botuna na yo donc tango ya tatango omona ki boso papa Simon Kimbangu en 1921 après tango apusani oye komona papa Simon Kimbangu ngai nde na pusani na bina kei na yeba uti wapi tango pusani omoni papa Simon Kimbangu Kiangani mais tandis que yo papa Simon Kimbangu Kiangani nano mona yete ye penza en tout cas contact pe pasaki yete pona yeba ki yete muto yo monaki pona nini kaka mbala moko kamati kombo opesi papa kombo papa Simon Kimbangu Kiangani parce que yo nano monaki yete non
oyo nde nazoloba boye eza parce que nayebi ye sikoyo c'est-à-dire na ntango wana nayebaki te ke ye wana Papa Simon Kimbangu Kiangani. Mais namoni nzoto na ye konini kaka ndenga zalaka na kiti ndenge baye kofandisa ye na ndenga fandaka na ndenga croisaka maboko na ye ndenga salaka ntuka na yebi ba geste wana tango alobeli ngai tosololi nde ngai namonaki maloba genre ya koloba wana eza nzambe kaka mutako koloba boye na telemelaki yango pe na lobaki na ye o esengelaki na ngai na loba soki bolandaki mwana ba témoignage mususu je crois na lobaki yango c'est là nde ya yaki koloba siko phrase moko phrase wana bandeko na ngai yango wana nde nzoka oyo bazalaki kozela ya botika ye akende tango alobi nde namoni mbala moko message oyo ko expliquer ngai ye isusu aye Paulo bananga lobi lokola lobi bo esili ozozunga makambo nyonso esili selani na iko komana bi troisième angonde na yebi yete nde mukolo wana nde siko ngana lamuka kana koma na yoke siko batu bazoloba olamuki osali 1 mois na koma 1 mois c'est l'ande lokola na lamuka pe nazoloba te misu pe ezomona te munoko eza te mais nazoka bavoix batu bazoloba alamuki osali 1 mois nde ce qu'on a réalisé que batu wana namoni Papa Kimbangu mais na kesika ya uti oyo wana nani mais donc estika kinga sikolo kwa trouble nde plus tard pona motuna otunaki ke ndenge nini oyebi ke ye wana Kiangani ezali tango bayelinga yi ba biloko totalaka ba video nde tango natali na moni ye azobima nde na bangaki na oyo azape réel nde natunaki balobi ye nde chef spirituel ya Kamba Papa Simon Kimbangu Kiangani chef spirituel ya Kamba te ya église kimbangiste et représentant légal sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani si nde tamba naoka ki malili parce que na kanisa ki eza makambo moko oyo eleka kaka na koma pas que eza la réel pena ndenga fandaki na tout ce kaza ko sala donc ndenge kaka na monaki yango ndisko naki kotuna aza nani ye na Papa Kimbangu ya 21 batu baza ko mene bandeli nazwaki batu malamu te batu malamu te mais na ndenge penza on arrêtenaki ezaki non yende petit fils ya Papa Kimbangu Simon Kimbangu ya 21 donc après tango lamuki on sala ba recherche na yo pe na image paysage tango na mona lobi na mona ki place nde ba bia wana nde Kamba pona bi na mona ki pena batu balati ba vert blanc bazo tambola nde na moni susu yango ne ba bia yango Kamba alors nazala ki troublé ezalaki tout en tout cas au départ on nazoloba lelo pona nga nazoloba soit délivrance soit eza ye moko molimo na ye penza ekite pesinga makasi wana mais na temps wana kozala na réveil ndenge biso penda te obateyaka na réveil Dieu est esprit un esprit na ni chair ni os tozali kuna ezali nde Jésus Christ to c'est-à-dire bakombo ya batu mususu tete wana tu ba serviteur kaka mais siko na mona bato ndenge wana bazala na droit ya koloba sur ngai c'est-à-dire soit azalawa soit azonga kuna mais na mona ki ba milimo mabe na banaki na bitumba avana ke le tribunal donc na bundi na longi mais kuna na komi ko ndelo kwa bato bazande lokola baza maître ya vie na yo wana siko autorité zaki soute c'est l'ande zala kanga moi trouble parce que nazai koloba mais bateya bango te oyo banani bomoni donc il faut la moto mikotisa ki makasi na réveil pour comprendre que non Papa Kimbangu ya 21 na Papa Kimbangu Kiangani batu wana baza batu mususu baza batu mususu baza banzambe oui mama Feza mais tango sikoyo obimi na koma ndenge tango yo bimi na koma osalaki combien de temps po ete makanisi wana ya yo ke na mona ki botana zaki na koma
eloko ya liboso nazalaki nanu komituna bamituna mingi nazalaki heureuse te sadi nazali komona neti ke nauti place moko boye et na réalité nazovivre eloko moko boye naaki su na posa nango te siko nazalaki nde na susi na comprendre tata Kimbangu aza nani c'est-à-dire o lelo nga nakomi koteya naaki koluka mutu nde alobela ngo nga sikoyo azalaki te mingi ezalaka maloba ya mabe keba kuna papa kuna kutuko mekotia kutu makolo kuna te koko be vie ko beba donc moi babiloko kaka ya mabe ba tozoloba nayo oui bazoloba batobia na bangesoni na basala malade c'est ça quoi voilà donc parce que zaki évangéliste donc na batobia yozo lingoye papa Simon Kimbangu mais batobia bato basalaki Néhémie babungisa Néhémie pour ayeba na papa nangai qu'est-ce que ça veut dire évangéliste tango nga nazolo ba crio ya tokosamaki mingi wana ba titre wana tu évangéliste normalement ndenge mateza kuna ke oza mopanzi sango oui mais ozo panza sango nini yanko les messie au nom de Jésus mais eloko yo ko panzi fo ye bango pokuna ba komake no tolobaka makambo to yebi oyo to vivre oyo yo yebi te o vivre te ozoloba kaka ozoloba ni balandaka oyo ekomami na mokanda tata Nzambe na Bible ba ekomami mais est-ce que basosoli yango po eza na bato pe balobelaka bango loko enike éthiopien balobi ozotanga est-ce que ozo comprendre oyo alobaka ni nayebi te soki azolobela nani donc mingi baza lokwa ye mama feza na kanisa ozalaki évangéliste na tango wana tina mokola lelo epai ya bandeko na biso pasi yo utaki bango bamonaka lokola donc nkolo Yesu aza mutu te mais papa Simon Kimbangu biso lokola tosambelaka mutu la kanisa bino kuna au nom de Jésus est-ce que vraiment Jésus wana oyo bino bona kolobela boye baki vraiment Jésus yango soka yango moni eloko nde na lobite parce que nata yo zoloba évangéliste zo panza sango mais tango na kena koma kasi falaki na mona Jésus Christ te parce que yo zo koloba Jésus mais yo kokuti batu mususu tandis qu'on a kotato la monnaie au nom de Jésus au côté tribunal kuna mais Jésus au moni était mais kasi fallait ko bana yende mutu fallait na place ya tata Kimbangu fallait que ça lande Jésus Christ ya lo bake non mosali na ngai nakuta c'est moi Jésus Christ oyo be abana ko tato la monene na ngai na mokili siko nga funa bunga ngai oyo na yeli yo mais au monde mamoko papa Simon Kimbangu na moni tata Kimbangu ya 21 la tiliputa pe azotambola na muto oyo aza en vie bako tambola ba mibale donc pona ko lakisa réalité ya likambo wana yango yaki trouble eza lokwa servoir mutu etoke pona koloba ke no mutu wana baloba kufa zo sa nini yao pe azotambola mutu oyo aza na vie ya kufina note c'est que mutu aza en vie wana ya msusa yebiye na lukaka mutu wana na sala 5 ans likola ko lukai mutu alingo pianga numéro nete kaka toza na numéro na ete mais na yebi msuba zaki nango numéro nani ya mutu wana nde bayaka koyela nga video balobi tokoyelo video mais bangole bazoyela nga video bakanisi ke bazoyela nga eloko moko pona luka kasi na sosola tata Kimbangu yango balobi émission yango eza ya bazoba mais bazaka ka bazoba po ndenge penda batia na makamela na kati zaka bazoba mais yo tala na loko zaka mayele boko yo moko koyeba ndenge otala siko émission ndenge balaction siko tala batangonde bazoba penza yo moko ko oya bazoba donc tala pe bazoba ngo voilà oyo bazoba ko pesa siko mayele siko te bango ndenge bazai ko loba bazobosa na ke bazopesa siko mayele balobi yebo tali siko bazoba ngo na ko luka na ye ba papa Kimbangu asa nani parce que yende mutamarka kinga liboso posoki na mona ka yete nangaki na kene nzela wana te nangaki na rebuse nzela mususu tangu na moni na freiner nde na lobi na ke nangina kanga uti wapi pona agina confiance nde na ye tangu na ke ikuna nde na ke kokutana na tata Simon Kimbangu kiangani siko lokola nazaki na lokola nete oza na posa ya kososola oza na souci ya likambo moko bazolungolo bate tango siko ba comprendre que ozo tuna makama papa Kimbangu soit au église kimbangiste eza pembeni yao na boyaka boko limbisa pourquoi na boyaki parce que esala kinga mwa kanda na lobité batu bayebi tata Kimbangu baza pembeni na ngai yao ngai na panzaki sango ya Jésus Christ bango baza ndelo ba pate na kokende pe kuna te
donc nga naza koluka kaka oyo ngai namonaki donc soki na yoki mutazo batata kimbangu nde na koluka ye cela nde balobi ya zela toyeloka si émission moko ya bazoba poza na mutu moko azoloba papa kimbangu donc soko luka mutu aza koteya ye tozoya na ye mais eza émission ya bazoba yo moko komona ntango baye nango nga mpe na mutu na nga déjà intérêt ezalaki mpe te na biloko yango mpe bazoloba eza ya bazoba bo baya mpe na biloko ya bazoba yango totala kaka ide mpe te jour baye nango na tie natala na kati mutu azo expliquer makambo yango ya bazoba bango bakoloba nde mutu nga na monaka ye na tata kimbangu nde nakangi nalobi oh mais ye na monaka ye na koma na tata kimbangu wana siko mundu pasi moki kimbangu kiangani te wana nanu tata kimbangu kianga te wana nde nanu mutu azaki na papa kimbangu ya 21 nde nagangi na misu na bango nalobi mais tat oyo na monaki ye na tata kimbangu ya liputa nde balobi na nga balobi oyo kombo na ye nani bonga nalobi nga nayebaka ye kala na kombo mosusu mais azoteya makambo bopesa nga nalanda yango bien aza kopesa bachiffre azokalkule alobi papa kimbangu père éternel nde esika sikoyo nakokaki te nalobi te aza père éternel te asalelaki jésus christ mais lokola namoni mais eza bongo etumba non mais eza etumba parce que tokosamaki mingi c'est-à-dire que na kati ya mutu biloko oyo bozwaki yango nde ezobunda na kati na vérité oyo ezomona makamba sika sikoyo ezosala guerre sikoyo kete kolanda te eza ndenge nini père nzambe aza esprit ozomona te mbala moko nakomoloba te ndeme bato wana bango nde bakomaki interpellé po balobi yo wuti koma omoni papa kimbangu na mutu wana oyo tobengaki zoba seke komiseri nga nayebi parmi bango misusu kutu babalaki meme bafami kimbangiste oui po bango basezisaki likambo bacomprendre eloko wana me nga nazalaki nonu na trouble c'est ça bon donc sikoyo na suite nde naye komona papa kimbangu kiangani nde natunaka le balobi aye nde kombo nde sela sikoyo nde lelo nakoma sikoyo kobake oui namonaki nde papa kimbangu kiangani kaka na video wana kaka ndenge bapesaka nga. Merci ya solo bandeko bana pasi mokimbangu ya soto tozali kolanda mama na so mama Feza bino suboyebiye na ba réseaux sociaux na ba témoignage monene azali kolobela biso leka papa Simon Kimbangu ni tokoyi koloba ni tokoyi kobakisa ya solo yo mutondimela papa Simon Kimbangu depuis kala tina mokola lelo uzali kosala nini papa Diangenda lobaki yango mama Feza bakimbangiste mingi bana na ngai bazana nu libanda mais ba place oyo bino bovandi soki obateli yango te yo moko kotika place okokende tozali komona papa Diangenda bana kolobaki azalaki akozala arbitre azali ko arbitre siko ba match entraîneur papa Simon Kimbangu kianga ndenge mama Feza uti koloba monaki ye tala lelo yo mama mwila ko 60e anniversaire na ye depuis otika kibiso et 10 ans oyo depuis l'exhumation banda alongaki na ngombe Kintsuka akotaki na Nkamba Yerusalemi mwana papa Simon Kimbangu na kanisa tozali kolanda yango papa Simon Kimbangu kiangani na kati na équipe na ye na match ya munene zali ko sala ma auto CCC na cycle 14 et 18 tozali ko kota sikoyo to bandi centenaire ya papa Diangenda kimia oyo ayela kipso na kati na mokili tozoko kende na l'an 2021 centenaire oyo papa Simon Kimbangu abandaki mosala na ye papa Simon Kimbangu le 5 avril alobi na mama Mwilu azali koyoka deja mongonga papa yankole simesia oyo nkole simesia tokolobaka yango oyo nde papa Dialungana azalaki moto mwindu pamba tazalaki mwana ya papa Simon Kimbangu alobi na mama Mwilu kende kobeta ngonga mama Mwilu ake kobeta ngonga totalaki tanga ke kobeta ngonga na tongo ye amonaki mutalibosa vandaki na kiti otokolobaka Satan azongi pa mobali na ye na tongo wana
poete sa mbali na ye tala otindi ngana kende kobeta ngonga me muta liboso ya vandi na kati na kiti wana muto yo babwaka ki ye na likolo oya tosaki yote yo na ke kokuta kuna e mutu papa Simon Kimbangu kepa mutu wana Satan alobi na kiti na kati lokolo zo banda lingomba na yo ngai pe na kokota na kati na lingomba na yo bana pa Simon Kimbangu akocha komi pasteur akomi diacre akomi catéchiste akomi concierge akomi mondimi tozana ye ndenge papa Simon Kimbangu kenga na lobaki ke 75% bato bakitaki na mokili bazalaki bana Satan 25% bazalaki bana na ye mais lelo alobi ke etikeli kaka 2%. Papa Simon Kimbangu na 6h kilte koti le 6 avril tango kilte esili na 6 avril alobi na bango ke banda lelo batu bayebeki aka bakende kosambela pai bakendaka banda lelo to banda kosambela biso makambe bandi boy kilte bimi abani ko kene na ye akena ye na zandu azwi mwana na ye papa kisolokele na âge à 7 ans azali ko kende mbala moka yoki papa Nkolo salobi na ye papa dia lungana ayebisi ye parce que Nkolo azalaka mondele tatali moto mwindo ye wana papa dia lungana ayebisi ye Simoni kota na kati na ndako wana mama moka azali na kati na pasi ya mutu ba mama batata bana pasi Simon Kimbangu pona nini papa Simon Kimbangu akeneka kosalisa mama oyo azalaki na maladi ya mutu papa Simon Kimbangu ayaki pona biso yonanga moto mwindu mais malade ya mutu wana elingi kolobaki biso bato mwindu nzamba tala bato oyo kondimi okende kobikisa tala zalaka na malade ya mutu bakondima yo te bakonyokola yo mutu na bango esalaka bien te bato mais papa Simon Kimbangu andimaki ke na kokende na kobimisa bango asalisi mama ki antondo bomona ki sima nango alandi ye lisusu muto oyo basalisi butu mo bozalaki na pasi kasi alandi ye lisusu alobi pona nini oye kobikisa ngai tala moto mwindu muto aye kobikisa yo ozali kolanda ye pe lisusu olingi bandi pe koswanisa ye mentalité moni yango wana biso bato mwindu tala makambo tozalaka nango mais papa Simon Kimbangu kiangani l'incarnation papa Simon Kimbangu aye alobi bana na ye 2% babandi kokota babandi kozonga elo to mun mama na so mama feza ye aye abandi kotatola monene na papa Simon Kimbangu mais yo epai ozali na monoko kaka bele ngai nazali kimbangiste papa madi surtout na poto awa papa madi papa lobaki na ngai mama feza yango wana monaki ke ba cotisation na kati na match ezali tozo na 3 ans ti na 2021 ba cotisation yo ye tala mokili na eningani ozali kotatola monene tandis que bana papa Simon Kimbangu babanda de bauta o ba tukuma kaka koloba papa madi tozo na distraction ti na mokola lelo yango tozongili yo mama sima na yango makambo nyonso yo monaki lelo yo esika yo utaki ozalaki évangéliste ba pasteur bazali kuna ba prophète bazali eloko nini oyo yo lelo okoteya na batu wana pe nini susu oyo koteya na bato oyo oyeko kuta biso oyo papa Simon Kimbangu asalisaki le 6 avril oyo mutu esalaka bien te papa Simon Kimbangu ayebe toza kobundisa ye kaka tina mokola lelo yango mona katina mokola lelo moto mwindu division na division koswa na bele pai okoloba na biso nini na bato oyo place yo utaki e na lelo oyo yo bandi komona biso na nokoto bandi ja komona bakimbangiso oyo kokuta oyo baka papa madi okoloba na biso nini topesi malo. Merci beaucoup papa Lambert. En tout cas on a kolobana ba oyo esika na utaki
ezali eloko ya liboso nalobaki yango mpe tout à l'heure na likambo etali évangéliste ntango lobi nalobi évangéliste nde aza nani. Évangéliste aza mopanzi sango, mais sango yango akopanza eza sango nini po tolobaka makambo oyo toyebi mpe oyo tomoni. Soki totangi memi na makomi kaka oyo totangaka toujours toza kotanga Bible oyo tozali na yango avant ba tozwa ya sika ne kuna ezali na passage moko balobi te non tolobaka makambo surtout ba apôtre ya kolo Yesu batunaka bapekisi bango abi bokoloba makambo te ya kombo ya moto oyo bokotanga ngo te bango balobi bo juge bino moko soki eza normal toloba makambo biso to vivre te pe to moni te, c'est-à-dire vaut mieux totosa nzambe ke toyokela bino bato. Est-ce que eza normal toloba likambo biso to vivre te oyo toyoki pe to moni na miso na biso totatola ngo te, totosa bino bato bokopekisa biso na kombo wana ube totosa nzambe. Conclusion ezalaki te no bakotatola oyo bango bamonaki bayokaki bakoloba yango na likambo wana papa tango tolobi évangéliste lokola toza toujours na cadre ya tokosamaki mingi bazoloba évangéliste prophète, mais soko koti pena na mutuna na bango sérieusement emsu bamona na bango pe nzambe yango te tango supe bayoka pe yete c'est-à-dire baza ko vivre nde na ko réciter kaka maloba wana pe bazali kozala lokola bato oyo bazali ko kanisa toza ko vivre na illusion nga na koki koloba. Donc na tango zoloba uza évangéliste po ba oyo babandaka makambo na cadre ya solo ya Yesu ya mwindu ndenge tolobi awa bango bamonaka ye bavivaka ye batalaka makambo na ye nyonso pe batatolaka yango mais na koboma bango nyonso ba oyo baye sima bakomi kobetela bango nde masolo tango musu pe masolo transformé parce que soki totali meme kaka na Bible wana ba passage ezali ezokolakisa kazaka mwindu yango nga naza kolobelaka bato nalobi mutu soki azalaki mwindu donc azalaki africain kombo na ye bakoko benge na kombo oyo ezali na minoko ya bapaya te fo babenge bakombo ya baindo lokola ekomi kombo wana donc c'est que ele neloko moko na kati wana yango nga na koloba nalobi esika tozalaki mingi na ba illusion tomona Jésus Christ te tozaka kaka ko réciter ndenge bakomi wana plus tango zo réciter pe ko kolotela ngo ndoto po réciter mais te yoka mama feza kolimbisa na bande kwa na biso ke ba mususu komona Yesu alobaki na ngai namona ki Yesu na bala Yesu yipozaki mwasa Yesu na tango wana na bala Yesu mais makambo ngo na mibali na bala Yesu na basi na bala Yesu oui obio bala Yesu alobi na ngai alobelaki ondenge ni oyoka kaka na lotaki na ndoto balobi na ngai boye to bapesi nga Bible to boye mais ko vivre penza boye ndenge ba oyo babandaka ezaki te yango tozoloba ba titre wana excusez-moi évangéliste prophète tout ça là eza ba biloko moko normalement mopanzi sango panzaka sango ya vérité. Nazalaki na bango na yaki par exemple na conférence ya mama Mwilu tofandaki na batu boye to balambaki boye toliaki boye tosisa kutu te tobimaki libanga yango tozo panza tozo koyebisa po to vivre yango mais yo vivaki te oye babeteli nde yo lisolo po ba ozota ba évangéliste babetela bango masolo moyena bakomi na Bible donc eza lokwa batu ba vivre te tiko bazo réciter siko ba o ba vivaki ba bateza ki boye te donc neti biso ndengo toko ba kelelo yo na tango yo zalaki na koma donc okufaki oke na mokili wana oke komona papa Simon Kimbangu et lelo oyo soki to lobi ke makila papa Simon Kimbangu na mokili toza nango toza na ba papa na biso toza na mama na biso makila papa Simon Kimbangu tina lelo bazali ngai na koki koloba boye Bible wana eza nango makambo na biso baindo parce que soko tangi yango na esprit ya papa Kimbangu okomona no ba trace ezali keza ya baindo Yesu kako ya Yesu même tina bapoka eza balakisa babi makolo na eloko ya makala donc ezola sa mwindo
na Ezekiel pe balakisi bamoni aspect na ye lokola aspect de rein eza mwindu donc azalaki ya mwindu eza makambo na biso mais soki totali na kati ya papa Kimbangu tozomona ke non ye aye na monaka donc eza peka na Bible wana ke na ko passer mon peuple en revue c'est-à-dire que tango ya ye ko tia mise à jour abani ko luka pe bana na ye bazali na ADN na ye ADN spirituel omoni muto ayebi aza na droit sur yo parce que ozali ya ye akoya ata asenga permission po ayebi ke ADN na ngeza kuna oya ngai na ye kozwa ye mais tango sikoyo aye kozwa biso toki lokola bana oyo bayibaki biso koyiba ozomona moboti na yo ozokama obi oyo nani susu oyo pe ya ngai tokosamaki mingi yango tozoloba papa na esika wana mingi bazoteya makambo balobela bango mais ba vivre te na tata Kimbangu toko vivre réalité o vivre réalité aussitôt à lobby aussitôt vivre yango alobi botika ya kende o vivre yango zongi na mokili nani aza na pouvoir ya koloba na mutu aya wato azonga na mokili pona na koti na mozindo tele to nazoloba ndango na komi esika ya papa Kimbangu autaki wapi kuna na moni papa ndekengani mais na yeba kiteke ye nde ikombo kenga na ko yebango après mbe mama Feza motuna musuna ko bosa na te ndenge tozali na kati na radio télévision Kimbangiste na kati na émission masolo ndeko na biso mama Fifi Ndongala atunaki motuna na ya lobike mais tango yo okendeki na mokilo ya ba wei et pas yo okendeki osambaki donc tango bazongi sio na mokili elingolo bake olongi yango zongi ou bien ezalaki ndengeni bon kozonga ni ko bate kolongi eza na mususu apo kozonga po tana ye kokaki te azongi po ngai ezalaki ete non na baoyo babondelaki pe po na ngai na mokili oyo batikaki na mokili kobondela po na ngai bazwaki message ke akozonga ke azali na makambo ya Nzambe akosalela Nzambe donc nani sita akozonga donc ezalaki bongo donc c'est-à-dire que ngai kokende pena ce n'était pas likambo wana mais problème ndenge na comprendre siko ezalo kwa neti il fallait qu'il na sala rendez-vous na Nzambe wana Nzambe na ngai na mona ye na soso ozalaki na mokili tango avant tout zwa moi pasi wana ya okota na koma ozalaki mosa tembe wanaki ko sala moi tembe na Nzambe ou bien na oui kofinga te kofinga Nzambe ya moto mwindu bien okangameka na Nzambe ya mundele dès le début na ngai ya koyamba évangile ndenge bateyaki biso ngai soki na kotanga na zai koloba ete oyo eza makambo na biso baindo nazwaka message wana keza ya biso baindo avant déjà okota na koma oui kolo Yesu azali baindo baza koloba nga me azala mwindu pa eza kaka akufa pona bato nyonso ngai na bitebe makambo eza ya biso lokola eza ya biso photo tala Nzamba lingi tozongela ye et puis nazwaka même message ya keno biso tosumukaka na baboti tikoyo toboyaka ye Nzambe yango afrapaka biso tobimi mokili mobimba ba message nga za kozwa yangwana donc côté ya koloba ke nalingi Nzamba mwindu te nga ezalaki sute po nazaki na message wana. Merci à solo bandeko bana pasi mo Kimbangu toza ko continuer na émission na biso to moni ke mama Feza lobi pe mingi bandeko bozali ko na mama Feza pona ko pemisa yo mwa moke to moni ke na sima basali biso signe po ete yo senga nzembo na yo oyo kolinga pa matoko tozali ko mona yo tango nyonso yo moko yebi na sengi na yo senga na batasima o bazali na sima baza ko tala yo papa mama Fifi Ndongala azali papa prof azali papa Giro azali pe papa na papa Henri Fissanso azali o bazali na sima senga bango nzembo na yo sima tozongi su na plateau loba na bango sikoto na sita pesio maloba na sengi nzembo ya yangalala ya solo bandeko mama Fifi Ndongala papa prof papa Giro papa Henri qui soit oyo Kinshasa oyo na mokola lelo kotala biso to sengi na bino na sima bote la biso wa yangalala poete to yangalala la mama na biso mama Feza to sala esengo na nzembo na ye esala ko nini nzembo ngo soko zali ko yoka
bon na ebandeli ntango nazali koyemba ngo mélodie kaka eza kosepelisa ngai esana comprendre makambo bazoyemba mais plus tard tellement bato bamonaki nga na esengo wana donc kuna na mboka wana place okendaki mpe bonaki mpe kosala mais yo mpe bonaki na bacontretemps mboka wana bazalaka na contretemps na biso osalaka na biso omona mais yo ozalaki na mwa contretemps na mboka yango mpe okendaki oyokaki mpe wayangalala kuna te kuna no nayokaki yangalala te na mokili te kuna nayokaki kaka ke c'est ici l'armée du salut ntango nakomaki esika papa Kimbangu awutaki wana nde nayokaki mongongo wana elobi c'est ici l'armée du salut. Oui, c'est ici l'armée du salut. Tosengi wayangalala simatozongi nakati na plateau na biso Tolanda, c'est ici l'armée du salut. Merci Tolanda. Zingilanga ya benzenge luvuluzu nkinga makumvidisa enda za kutata Kimbangu nzongelezo untombole mudibulu dialufa tata ntondele tata Simo tiangani untundisa muzimvitezi kadinge nzambi ya masemeto watudilande Kemba tu kemba kuvukyame ungenzidikyo nzambyame mwene nzambyame yayangalala mwene nzambyame yayangalala mwene nzambyame yayangalala mwene nzambyame yayangalala mwene nzambyame Ndombe kembela kadikitinu kya mazulu munge kya kulumuki na vanza yayi Nzambi tata mfumu Yesu mwanda velela bayizi bavwata nkanda ndombe mwafilika ndombe kembela Tata Simo kyangani untundisa muzimvitezi kadinge unzambi yamasemeto watutilangefi kemba tu kemba kuvukyame ungenzidikyo nzambyame mwene nzambyame yayangalala mwene nzambyame yayangalala mwene nzambyame yayangalala mwene nzambyame yayangalala Imbangu di Afrika ya swekama Yeya tombe mwanda velela waiza mwamunza Uvandanga yepeto kanzika twa kumvisidi Ounu ukisunzu di kwa betu atutondele Tata Simo yakani untundisa Muzimbitezi kadinge unzambi Yamasemeto watudilangefi Kemba tu kemba kuvukyame ungenzidikyo nzambyame mwene nzambyame yayangalala mwene nzambyame yayangalala mwene nzambyame yayangalala mwene nzambyame yayangalala mwene nzambyame
yayangalala mbweni nzambyame yayangalala mbweni nzambyame yayangalala mbweni nzambyame yayangalala mbweni nzambyame yayangalala mbweni nzambyame Ya solo bandeko bana Papa Simon Kimbangu to wuti kola na nzembo malamu yo mwana Papa Simon Kimbangu tala kaka esengo chanso to zui toza na nzambe kati na biso me ye azana kati na mokili apesi message na ba angelo likolo ba zongi seli biso na mokili po to ye ba soki yazana nani kasi eloko ko sala kanga Papa Lambert mawa biso ba choriste ya Papa Simon Kimbangu ozo yemba nzembo mais oyebi na yo makambo eza na kati te ozo sosola no makambo nzembo donc tokendaka na chorale olobi lobi soprano yembaki bien te mais nzembo wana toyembaka na kosenga na biso na ba dirigeant soki tokoyekola nzembo asika tolimbolela bana na biso surtout bazo kobota mawa toyebisa bango ke tala nzembo oyo elaksi boye mama Feza oyoki nzembo tozongi sikoyo nzembo so oyoki osepeli ok oye sikoyo lelo toza na yo na kati na plateau oye kokuta biso toza deja na mitema mabanga babanda koteya biso tozalaka na nzambe tokoyebaka teke tokozalaka na nzambe kati na biso kaka biso Papa Diangenda ateyaki biso Papa Kisolokele ateyi biso yo kutu Papa Diangenda Papa Kisolokele omona ye te omona ye moyoka kaka lisolo na ye mais ozala na ye te Papa Diangenda ye nga yo monaka émission masolo ndengo monaka ngo bo maman to ko na lobaka ngo ezali tout à fait diangendiste pamba te yende muta pesi biso vraiment pour ya lelo oye kokuta biso na kati yo ye bakimbangisto oyo papa sa ponaki bozaki ne lembo depuis likolo avant botama moment na ngwe koki oye nini oyo koloba na biso tozana mitema mabanga tolingi ko changer titina le tolingi ko yeba te kaka slogan oye ye kaka ye batu mususu kutu azalaki na kati na lingomba abend akeka moi a déplacer moke moni Papa Diangenda avec toi atiki biso na cercle mais ba musu bazo ko matamira cercle ngo bazo bima libanda akitala makamni za libanda tango akeli libanda abandi sikoyo ko finga na kolo mabe sikoyo yo yeli biso so mona Papa Simon Kimbangu oyo ko mona Papa Simon Kimbangu kiangani siko Papa Simon Kimbangu kiangani oyo monaki aza nani omonela ki ndenge nini e limbolela biso mutanga za lingani vraiment motuna moko motuya na koloba kaka nani akoko yeba phénomène lokolo bi par exemple ya football le phénomène babengaka ya mi-temps mi-temps omoni mi-temps ezaka bato babeti bale babeti il faut minute moko eza wana il faut stopper bato bakoti mi-temps bazwi mo 15 minutes oye bien vraiment le bakozonga ba continuer mati soki basilisi mati minute wana pe s'arrêter 45 minutes yo se koki basalaka nini batali nani alongi soki balongi tete lokwa matini parfois soki eza coupe du monde babini penalty prolongation wa makambo akolo Yesu na makambo Papa Kimbangu eza lokola bongo kolo Yesu aye abeti mita Papa Kimbangu aye bomoni ezalaka pe ba misusu pe balongoli azaki kobeta azoki to nini bate aparte
misusu bakoti susu po mati kaka moko Mati ezali kaka na kati. il faut tiba lukanani ya kolonga po etumba ezali tolonga na mbuta mutu wana oyo aki kotante na jardin d'été wana tolonga alors kolo Yesu aye alongi nayoka bakimangise bayemba na jeteki kolo Yesu okita wa ose tata na tindaki yo pona kokufa pona biso basumuki poto bikana kanda na ye tata simoki mbangu kolo Yesu atindaki yo pona kokufa biso basumuki ya pona biso baindo oyo tobunga donc yepa ye kobeta bali donc elingi koloba na motuna na yo lobi mingi baza matoi mangongi papa to bandela kotanga lisusu kaka buku wana okomona ba oyo bazalaki na kolo Yesu lokola batoma afandi na ye aliaka na ye makambo nyonso metango oyo nyonso ya koloba epa tome ekoti awa ebimi awa me bamisusu ekotaka mpe fandi bazalaki différent lolenge na lolenge tango akomi lokola sekwi bayebisi ye kolo Yesu abimelaki biso awa alobi nga nazalaki te soki namoni te na esika pena bacubaki ye wana na simbi yango te awaya ya kanisi ke azoyoka bango te nazalaki koyoka tango aye kobima sikoyo Toma aza présent nde alobi Toma tala misapi yango ndenge nini ya yebi kenga na lobaki boy biloko wana pe bato bazoviva mpe na tata kimbangu kyanga kendenge nini ya yebi likambo oyo boy alobi na ya alobi tala alobi kozala te lokola mutu oyo amoni nde andimi ifo kondima mokolo mosusu pe balobi ke lakisa biso tata po alobi oyo amoni nga amoni tata me alobi lakisa biso ye ya alobi me oyo amoni ngai amoni tata nafandi na bino ntango nyonso bozoyebanga te kasi kolo Yesu ayaki kaka lokola bapapa kiangani kolo Yesu ayaki kaka lokola bapapa dialungana kolo Yesu ayaki kaka lokola batata kimbangu azolia aza pe kosala pe koyoka nzala koyoka pe pasi nyonso me kati na ende bonzambe ezalaki na kati bonzambe eza nzoto te bonzambe ezo eza kati na yo po yango ya kati wana ekufaka te soit toke bokonzi ya libela soit toke lifelo ya libela po bato pe ya lifelo bakufaka te bakoyoka pe pasi donc yango nde akati yango wana c'est ça sikoyo motuna wana papa pona kolobake bandeko oyo tokuti nga na koloba kaka ke eza répétition ya chose tokendaki mita na kolo Yesu sikoyo tokoti na papa molimo mosantu balobi nini lingomba bilombe nauta na bino na likolo pona kotonga lingomba ya molimo santu yango wana boyika piko na misala pote bilaka bilongama siko mutu na mutu pe na ndenge na ye aye kotonga lingomba molimo santu to aye ko se distraire baze belé papa donc eza les répétitions mita wana basalaki po bataille ezo continuer to sila na satana bataille ezo continuer ko tata kimbangu pa ye akufi po na biso bayindo a restaurer mais kaka ndenge ezalaki pe na ko bato akolo Yesu kaka pe na tata kimbangu pe continuer na papa ki angali pe e continuer c'est-à-dire ba mode de vie ya bato misusu bazo ya pona kolia na ye po apambola ngai papa tia maboko nazwa musala mais azane kozwa ngo a kerte mususu pa zo ya po ye moko pa lobaka bibo yawa ya te po boza pena na posa masolo na ko ba me boye po bolia kilobi mapa botondi yango bo Yesus donc ndenge lekaki kuna loko ezaki mitan deuxième tobani sumati bale même chose ezali ba même nini ezali papa donc pona kolakisa ke biso ba oyo tozali oyo ndoso tu bandimi tata kimbangu bazali kozala na tata kimbangu kiangani eza ndenge moko pe na kolo Yesu oya sosoli ya kolo Yesu akososola facileba oya tugo eza na ba oyo bakolinga ye na ba oyo bakolingete eza na ba oyo ba ye distraction eza pe na ba oyo pe ba ye na bango kolekisa l'air kaka misusu pe ba ye penda sérieusement
mais mama feza na kanti bandeko azali kolanda biso ndenge yo zongi papa Simon Kimbangu kiangani akovandaka na nkamba Yerusalem. Est-ce que nkamba wana pona yo ndenge ozali komonela makambo ezali kondima na yo bato susu baza koloba na kondima na bango ke nkamba eloko moko ezalaka kuna te. Papa Simon Kimbangu kiangani azali incarnation papa Simon Kimbangu te parce que na tango biso no tozalaki elongo papa Diange naza koloba na biso ke papa Simon Kimbangu alaki kobota mana susu na 1918 wana zaki na 1910 papa Simon Kimbangu azokoloba et papa Diange naza koloba na biso ndenge nga naza bo mama feza na yoka yango epa ya Nzambe molimo sa papa Diangenda que papa Simon Kimbangu alobaki akobota malisusu na 1918 apesi biso exemple bapesa ki médaille papa Simon Kimbangu même médaille baye kopesa ngo pa na ye azolakisa biso ke ye wana kaka papa Simon Kimbangu mais batata na biso pe na tango pe biso pe tozaki bana tozoloba oh mais ndenge nini papa Diangenda susu azala so papa Simon Kimbangu toloba tobandaki koloba mais kaka maloba wana ndenge oyo kaka ndenge nkolo so ateyaka yango kaka tozomona papa Simon Kimbangu kaka maloba papa Diangenda lelo tozongi nango papa Simon Kimbangu kiangani toye koyoka susu ke papa Simon Kimbangu alobaki akobota malisusu na 1900 soki ya tiki mokili oyo mokolo ya kotika akobotama e batata na biso bazalaki oyo bazalaki bamonaki bazali melelo oyo kaka biso bato toza na kati tuzo kondima ngote tokomi lokola baso bazali ko wanga na ye baso ali ko teka ye donc ateki ye kaka pona mbongo ngana lingi na ngai baba azan yete abo zono mwa eloko andimi sikoyo yo ndenge yo monelaki na mokili wana nkamba pana emonelaki yango ndenge nini et papa Simon Kimbangu kiangani azali vraiment nani loba na biso lelo na kati na masolo na plateau ndenge tozokotuna omekana nuko limbolela biso moke simana yango tokotuna motuna ya mwasi ya papa Simon Kimbangu na conférence oyo ye et tokozonga na mama Fifi Luyola et pas le bana soma mokele ka mama mwilo tozongi silo malo bana kato comprendre nga merci na comprendre mais motuna na ko kozongi sa pona koloba motuya ya ndako wa moto est-ce que zaraka mokolo ndako to ezalaka ndako po mutu apesa valeur na ndako na zini mezo ndenge tozabo ezalaka liboso motuya wana eutaka epai ya mokolo esika wana to ndako nde motuya otuni likambo ya kamba na kamba soki bazoloba nini ngai naza koimona ke ce n'est pas kamba nde ezosala tata Kimbangu mais ezali tata Kimbangu nde asali kamba lolenge moko mpe bapesaka biso saba jour ya repos balobi mokolo ya repos sabat to samba po biso toza bato ya to bimana tokosamaki samba mokolo ya kobondela bapesa ngo pona nani mokolo wana ekomi plus ke biso to biso nde mutu tozali plus ke mokolo wana eza biso donc motuya ya likambo eutaka kati ezaka nde mutu soki mutu asosoli tata Kimbangu mutu asosoli tata Kiangani nde akotosa akorespecte kamba soki mutu asosoli tata Kimbangu nde akoyeba motuya kamba mais soki mutu asosoli ne tata Kimbangu te azali na tina na yete me kamba pa ko banobeta ne kaka tour moko touristique akangi na ye ba photo azongi na ye akangi ba photo alati winga na kenda ka pe kamba me motema na ye est-ce que kenda ki kamba est-ce que comprendre loko ezakuna omoni okoko sala fête pe to za na sango mawa misusu ba ye kaka po bakokisa nombre po bato pe bamona te nga pe na ye te mais na moko mususu pa kozala wana me aye penza na motuya ayebi esika nga na kei bazaka tuti di moko te donc po na biso il faut toyeba ke non
pamba te mutu yango eza mutu ya po lelo bakoki pe lelo tata kimba pa ko sika bita zoko détruire kamba mais ça na bible silowe ba détruire kango te esiko bato bakokutana na nzambe temple ya kala ya Salomo e détruire ka te ndenge babeta na bible wa est-ce que za temple mutu yaki mutu ya to eza nzambo bakumisaka nde yende apesa ki valeur na esika wana. O comprendre papa na ngai na donc elingi koloba ke no mingi soki bazo changer te eza pona nu basosoli mutu ango te basosoli tata kimbangu te kiangani ezala papa Simon Kimbangu ya 20 ezala papa kiangani po papa kiangani ye mutu aza kosala sikoyo musala wana eza susu ya 21 te sikoyo biso tozalaka ni tolingaka mingi le passé tolingi présenté adage moko comme ba aimons-nous vivants toboy le tolingaka mingi le passé donc ba to akala ndeza bien oya tozomona boye te ne alors que kolo Yesu pe ba o bazalaki na ye balingaki ye bazalaki na ye na vivant na ye biso to yesi mande ba beteli biso lisolo na ye tangu supe ya ndenga lokota ya lokuta siko lelo balobi mise à jour te ezaki mi-temps prolongation papa Kimbangu ye a yet ba continuer deuxième mi-temps mais na deuxième mi-temps on dirait sali prolongation molimo mosantu ba yembeli biso na nzembo ya bilombe to ye poto silisa to tonga lingomba ya molimo santu papa lingomba te eza motuya o eza motuya eza nzambe ye moko alobaki alobi bo sepela te ke boza bana Abraham de se Pierre si bakoko bimisa bana mususu donc batu basosola to soki tososoli tata Kimbangu kiangani toyebi motuya likambo aza kosala musala oyo pe balobi ya ye po ete bangomba nyonso bafamille nyonso esangana mais est-ce que batu bakoede na musala wana po bangomba nyonso bafamille nyonso esangana? C'est ça aussi le problème. Po batu bakanisa ke nzamba ifasa yemo loko aza nzamba sala yemo ba bosali ke toza pe banzambi toza banzambi nzambe pa tiki pe biso mo a partir ya capacité donc OK biso pe to sala nous sommes ouvriers na nzambe to sala donc soki aye pona kotonga lingomba kotonga ngo ezali nini biso tout to participer soki aye pona bangomba nyonso ba famille to esangana to participer to bana kote ya ka ba famille c'est quoi ba tribu na biso eza ndenge nini et no to bando swanaka o kuna lobia ba Kongo kuna eza ba Kongo o kuna lobia te wana ba Swahili wana kuna ba Luba o kuna te ba Kongo to kipe ba to ba yaka soki ba pangi bango ne ba iko bundisa musala ya papa Kimbangu kiangani mais soki bino boza bana na ye bokoloba nini boyete toze eloko moko yango to donc il faut to sosola donc motuya eza na kati ya nzambe soki to sosoli ye nyonso to kosala ngo malamu ba oyo balingi pe ko changer te baza ndenge moko na ba oyo bazaki na kolo Yesu oyo bazalaki ya mabe bazali oyo ya malamu pe bazali pe bango pe baza important faut bazalaka po bamonaka ba oyo bazo pambolama oyo bazo tosa baza différent pour lobaki na lilobate vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Merci à solo mama Feza, merci bandeko tozali ko kene siko na suka émission na biso pona kolobela tozongi likambo ya mama Mwilu pamba te yenda yaki molongani ya papa Simon Kimbangu totali na tangu na kalankolo esutangu ya ye avant na kati na mokili pendant 30 ans mais tango aye kozwa baptême Jean-Baptiste aye ko baptiser ye nde esika mokili ya koyeba mwana na nzambe ye wana parce que eloko esalamaki bo nzambe na ye ebimaki na kati na mokili ma botamaki deja nzambe papa Simon Kimbangu aye alati loposo susu ya moto mwindu ndenga azalaki kaka na kala ye aye kozwa molongani nde baye kobota bana misato papa Kisolokele papa Dialunga na papa Diangenda Kuntima e na bango misato wana nde toye komona papa Simon Kimbangu kiangani kasi lelo tozali kolobela lika mama Mwilu
mais kana nous pe moquer pas pour na to moni ko pe mingo pema to ko kena mama fifi pour na lika mama mwilu eloko nini ya motuya oyo okoki kolobela biso pamba te tobanda koloba lika mama mwilu depuis tobanda 60 ans yango oyo tolobela kaka lika mama mwilu asalaki mama mwilu me lelo akokisi 60 ans mokili ningani et tokoti na processus oyo nde tozokoloba tozokende tina l'an 2021 mais nini oyo ya motuya kokoloba na biso po ete mpona mama mwilu mama fifi topesi maloba. Merci papa Lambert na mutuna osili ko pesa ngai. Avant na répondre yo ya solo nazali kolanda mama feza na bokebi mingi. Ya solo nazali passionné ya kimbangisme. Na mona ka eloko esepelisaka ngai te soki na koti na makambo ya papa Kimbangu. Ko yeba makambo na ye ko luka yango ko tuna mituna pona makambo papa Kimbangu e pesa kanga esengo na ko sola makambo papa Kimbangu tala tokomi. Na mona ka yango na loba nini e dérange kanga ite. Alors même nzala nanzala esilaka na kokozonga mwa moke na o mama sfera ba ipoza ekitoko nde na okota nsima mama zonga na yo papa bolimbisa ngai bino baso bozali kolanda biso moni masolo oyo ezalaka ya kitoko mingi ya solo na sepeli mingi na réponse mama feza apesaki na motuna oyo tunaki mais nalingi kokota lisusu mpona kopesa yango mwa elengi na ndenge elengi yango pe yango biso tozokotolinaka wana na ndenge nini na bonzambe nyonso elengi yango otuni ye kamba ndenge nini oyebi réponse apesi foza moto ya mayele po sosolai pour comprendre réponse wana so oza moto ya mayele te bamosusu namoni na ndako bazalaki frustré namoni mpo na miyebi nde tozalaka batuni nkamba me ndenge nini okoyeba importance ya nkamba soki oyebi nano monene ya papa Simon Kimbangu te. Papa Simon Kimbangu nde asali nkamba po liboso ezalaki na Angola. Royaume des cieux elingaki ezala installé na Angola. Et pas maman qui aye vers le ciel et ciel n'ont pas cru. Abina kolongola yango bato bakanisa yango na Israël. Azongisaka yango na nkamba. Ingeta. Mama feza biloko alingaka siko yango. Azongisaka yango na nkamba. Siko azongisaka yango na nkamba balobi na livre ya Job. Je reconnais que mon Dieu peut tout et rien ne peut s'opposer à sa volonté. Donc nzamba azongisi bokonjola na nkamba. Ava fongola o misu oyeba monene ya Sion, ngomba ya Siona, nkamba Nouvelle Jérusalem. Il faut yeba nanu ye nzambe. Nzamba ye na 1921 na nzoto ya papa Simon Kimbangu. Bato pe fo ba yeba pona nini ayaki na loposo moindo. Po loposo moindo nde ezalaki loposo oyo ezalaki ko subir ba injustice a makasi. Pe ezalaki loposo ya liboso ya yemoko nzambe akela. Et tu allais qui peut-être parce que quand le papa Simon Kimbangu a yebe tala mutu nenga ya kusala maki Antonio na mutu biso ba oyebi soki bakoti sio virus soki ezalaki ya makasi po elongwa yango omoni nzambe moko esengelaki alata nzoto po alongola biso po ba prophète boni baleki bakokite mwana na epa ye ameki asali mabi je demanderai au Père qu'il vous envoie un autre consolateur ezalaki likambo ya pasi po foko yeba ke mutu azali nzambe. Moto azali nzambe ne balobaka bapesi o poison il faut antidote na yango eza donc antidote ya moto ayika ye moko pe nzambe yango moni papa Simon Kimbangu alataki nzoto aye na 1921 tango na 1921 abotamaki na 1887 le 12 septembre pe bato baye barate pour nani papa Simon Kimbangu abotama le 12 septembre eza ba recherche photo sala yango po bomona pena ke papa Simon Kimbangu rien n'est au hasard mais wana eza masolo yokoto osola mukolo mususu. Na 1910 alobi na baninga na ye na kobota masusu na 1918 oh mais papa Kimbangu yo toza na obo 1918 kobota masusu ndenge ni bakasa ita masusu na ndenge ya tradition Congo mutu soka kufi après abota mi quelque longia muto lokola entele to pese kombo na to tombola ye nde balobaka to pese kombo aboye mais nzoka za ekolobango spirituellement mais loko wana eleka papa diangenda ndenge yo moko pe uti kolobango andima yango aloba yango papa nanga na 1910 alobi na robota masusu na 1918
bato ebele baboya yango mais biso nyonso bakimbangiste tondimaki mpe toyobaki eza bongo mais komi na 1951 alobi na base babokilo na ngai misato oyo baza na mikumba oyo akobota mobali abotinga mais ebele na bakimbangiste bakoma kokota likambo wana dute ezali mawa. Or intellectuellement to raisonner, qu'est-ce qui est difficile? Que motoaza na 1910 abotama na 1918, soit moto akomi na eko kufa lo bagena robotama lisusu. Qu'est-ce qui est facile à accepter? Ezali oyo azokufa na ya lobiki ande nazo kufa na nga moto moko sora boti su mwana mobali bo pesa eso et kombo na nga. Ça c'est facile à accepter. Mais lelo bat baza ko telemela yango. Maman feza merci. Soki ososo di papa Simon Kimbangu kianganite okososola na monene ankamba te. Yango moni bato mingi o bayebi valeur ankamba te. Po bayebi na bango valeur a papa Simon Kimbangu kianganite azali nani. Moto na koma. Okende komona papa Simon Kimbangu kiangani na se ya bawa. Ozo monena moto aza na bon moyi. Otika ya kumona ite. Oyoka esango te lokote mokolo ba peso cassette otali longelobi mais mutango na mona ki yeyoti. Déjà papa Simon Kimbangu il avait du mal même à reconnaître. Heureusement ni ne spirituel et sali ordinateur ne disque dire ne spirituel et sali papa Simon Kimbangu bongo siko yake mona papa ki anganya oka ni solo te lokote azali ko kipata makam na biso ba kimbangiste te kote wana il faut to sosola donc nalingaki kaka ko zonga mwa sima pona ko lakise loko wana effectivement papa Simon Kimbangu ki anga ndenge mama feza lobi yango bi azali na ba yuda azali na ba toma avandi na ba to ebele ye moko alobi oyo ezalaki yango pe pardon alobi soki bolobi akala boloba donc na makambo nyonso akala ezoleka to ba peke ya sika nango pe ezali Bible pe a martelé alobi rien de nouveau sur le soleil ce qui a été yango ekozala pe c'est ce qui sera rien de nouveau sur le soleil donc ezali kaka eloko moko mais na sepeli na ndenge to ko ba conclusion na ya ndenge asuka na ba question pe ce qui alobi prolongation. Papa Simon Kimbangu kiangani. Bon, prolongation après prolongation, ni sous ce là. Et comment bâtir au bit, mort si bit. Et si donc yendenge zawana ayena eko suki sa makambo. Voilà, papa Simon Kimbangu kiangani nenga zawana yesu ko yo. Ezali prolongation. Cause la sous lo musu to espérer, auto mekaka to zongi c'est la bango ata bimoko, to mekata na prolongation. Dans la mati ya Coupe du monde en 1998. Oye salaka ya France na Italie je crois ou bien on a betaka on va betaka coup de tête et umbela ka mutako ti habite ti bakei prolongation alors na prolongation faut absolument donc bimora pas moi ici bien mort c'est bit et ça sous sa musique donc on komi wana na ebité franchement bato bazolandanga patron à 4e génération et quoi que patron à 4e génération et quoi ouais vous baksaka na sima patron ya 4e génération et lobana ma la fin après 4e génération lo mususu ezate si c'est toute génération patron de 4e voilà yango tozo loba oui prolongation bon mama feza sikoyo ngai patron ya 4e génération ezana kasi papa kiangani te sa divinité donc ndenge zawana yango tozo loba yango mukileka kofinga ye zo kotelemela ye donc ndenge eza wana jida bazongi susu ndenge eza wana bazongi susu ba Pierre bazongi en outrance ndenge bango mo bato ba justice bazobakala ni na bango ba Pierre bazongi susu bazongi kutu na puissance moko au carré ata 5 fois 6 fois baza na force mais siko makasi yango et c'est souka ils ont la question à temps bon maman continue na pour na to comme na souka pamba te au moniteur voilà donc on maman fait ça lembi donc tena bika le baraté ya za soda maman général ponga na mona wakake bokota lelo sikoyo bokota ngo sikoyo yango ya bokota maman fifi nongala ozoko kota okomi nini sikoyo lelo yo wana maman donc pona kaka ko beta sete na o maman fait za lopi ya solo
tokotaki na mwa ambiance ndenge ezalaka kaka mais na ndenge penza ya bosolo bandeko na ngai batata bamama oyo bozolanda nga kimbangiste non kimbangiste l'heure est grave botala mokili ndenge ezali kotambola l'heure est grave moto akopesa biso kimia na mokili azali te ezali papa Simon Kimbangu kasi soki totangi na Bible alobaki bayebisi biso tango ye moko akoya il aura une progéniture kolo Yesu toyebi histoire na ye nani amona mwana mwasi ya Yesu to bana Yesu mais Bible lobi oyo wana akoya kozala na progéniture akopesa nzoto na ye sanctuaire na ye tabernacle na ye yango eza na nkamba kilongo epai bato nyonso baserekeyaka tokomona babengaka diplomate ambassadeur ya bapeya minene nzela nkambe ya pasi momona peza ambassadeur boye azobina États-Unis ko grande puissance soka bengi mokonzi kaka boye mokonzi azolenga yemba pays mo mekei nkamba wana na nzela wana faut piquer mais akomi wana lembi azopangusa motoki aye lokwa mwana mukie mais nous-mêmes le Congolais et interpellera biso te mutu oyo avandi awa bato minene bazota bipai na bipai bazo kotala ye bongo biso to vandi na kwena yo bombe musala te eloko pa malonga te tala pasi na pasi tozala na mboka kufa epai salubrité epai tozalaki bato oyo biso nde tolakisa nzela na mokili mais lelo yo mawa kasi mutu mawa pourquoi oyo papa Simon Kimbangu agena ko salisa wana mama ki Antondo ezaki na tina tokoti siko bien tokoti siko to glisser pa mama mwilo omoni siko mutu wana yo kasi mutu wana kisi nango ezani biso ba mama mto aussi sa mutu wana ya solo mais papa Simon Kimbangu sa pesa makampa ba mama boto mama mwilo abetaki ngonga asa kini sisi kimako po ebika ke mama muta atidaka mwana ebaka mwana omona tata zo na ba grimace yo sali mama bitika na ibni na osala ayebi ani na ovansa mwana osola mwana yibimbo tango bandeka yebisanga oyibaki chaka ngwa mama na zaki na nza mais pas tata olobate donc papa Simon Kimbangu asi ayebaki yango omoni 60e anniversaire à maman Moulou Skoto koti na sujet na biso o ezosala pe événement et puis actualité na temps o tozali na ngwa 60e anniversaire à maman Moulou biso ba mama tokoti na air oyo maman Moulou alingi kozala susu na oubliette te alingi sikoa koma na lumière yango azali kopesa ba lumière nani alibaki ke mama Feza akoki koningisa mokili ata bato baomona o kaka bazo banaliza yango te ko banaliza yango te mama Feza azosala ebuti nzete ekei mais lobi pe mama Moulou aza na posa pe aza na ba mama pe belé o azosala kati na bango poto tele mabiso nyonso ensemble ça lokola synergie une force pona koteya oyo kasi toteya sonini 4e génération ngo lelo ni suto koloba na actualité ni ndo bango ki ka papa Simon Kimbangu kiangana to yaso na likamuni politique opposition li machin te politique ekomi papa Simon Kimbangu religieux ekomi papa Simon Kimbangu social ekomi papa Simon Kimbangu nyonso ekomi papa Simon Kimbangu parce que yende siko komi na clé ya bonheur ya biso peuple noir donc il faut siko to kende ko yekola ye to sosola ye nango mama Moulou akomi kopesa force akomi kopesa courage et pas ya ba mama ebele po ete biso nyonso siko to telema to mekola ye na ndenge ya tambola ki azalaki mwasi azalaki na mayele azalaki na stratégie ya makasi azalaki na habilité à kosala makambo na ye azalaki na discrétion azalaki na lolenge na ye même na habillement même na makambo ebele faut to bando sala effort parce que habillement na biso ba mama e baby na milongoli na ngai te ba habillement na biso ba mama e baby elobeli na biso e baby etamboleli e baby makambo ebele papa Simon Kimbangu azo compter pa na biso ba mama bamboka mususu toyiba matana ba religion mususu mwasi a musika makambo nyonso eza mibali mais tala papa Simon Kimbangu alakisaki apesi importance epai ya mwasi siko azozela biso basi yango tokota en action yango nalobi kaka ba mama Mwilu toza apia mokili mobimba nalobi kaka te ya bakimbangiste ba mama Mwilu kobanda na ba femme ministre ba femme première dame ba femme médecin ba femme maraîchère ba femme nyonso na ba domaine nyonso tozali entrepreneuse pardon
photo la mukatozo exemple ya mama mulu toko tsande bonzambe ya solo la crainte de Dieu. C'est ça le commencement de la sagesse. Ce qui to kotisi crainte wana biso ba mama nde toko siko la mokili na biso ndenge mama mulu a réussi ko pesa biso que ça soit les indépendances politiques et spirituelles tozo bunda na nguya mama mulu toko zwa yango. En tout cas moi moke na lingaki ko contribuer yangwana na commentaire pe nazala ki nango ya kotia na ndenge tosili koyoka mama Feza delo. Merci bandeko bana pasi mokimbango mama Feza yo pe to pesi susu mwa moke po ete olobela biso molongani ya mutu oyo monaki na nzela ya bawei tango bana kokende mais molongani na Yesu koyo mama mwilo nini oyo koloba na biso ya mutuya oyo koko memela biso po ete to koti na kati na likambo yango po to tombola lokolo mama mwilu po ete ba mama ya mokili mobimba et surtout ba mama ya Europe balamuka bakende ko silisa maladi wana oyo papa Simon Kimbanga kenda ko sala na mama Kiantondo ya mutu balongola biso maladi ya mutu wana po to koma to za traitement po to zonga mutu to landa papa Simon Kimbangu Kiangani pe toto sankamba. Merci beaucoup. En tout cas pour na kosi sana likambo tali mama mwilu lokola lelo ezalaki occasion pe ya tosalaki conférence débat na koloba na thème ya héroïne méconnue thème ezalaki bongo je crois une héroïne méconnue ngai na défendaki plus l'héroïne dans l'ombre. Donc eza lokola moto yo aza molongi mais bayebaki yete. En tout cas na sepelaka mingi korali yango kaka na dajo to misana koloba mingi derrière un grand homme il y a une grande dame. Mama mwilu azali spirituellement d'abord parlant mama mwilu aza symbole moko ya makasi. Tokei na koto ya soutien ya musala ya oyo ya soutenaki apesi exemple ya soutien alakisi biso ba mama donc akomi référence pour na biso ba mama pe tozomona pe lisusu na komba oyo ya travail saki alongi yango a facilité siko biso tâche po biso to kendo ko siso ya sisaki te na likambo lobi ya mutu pasi ndeni bakosala pona ba mama na ko rejoindre kaka mama na biso fi luyola ndenge alobi eza ba mama mutu bakosisa po ndako eza musala ya mama. Église pe eza lokwa une maison de Dieu. Donc ba mama basala ba soin na bango ba bengi soin domestique et spirituel. Pona koluka ndenge ni tokobima na pasi ya mutu wana. Ba mama soki balingi batelema kapenza. Na likambo ya mutu wana papa Kimbangu a résumé qui déjà kutu na likambo wana ya miracle ya mama Kiantondo. Eza résumé ya mission na ye. C'est-à-dire que bako pesa nga merci ba piaka na mbwa. Pour balobi signification ya Kiantondo la kisi. Quel remerciement. Quel remerciement. Donc c'est-à-dire l'ingratitude. C'est-à-dire oui, peuple congolais bazui lui indépendance. Mutu pasi mutu olandi susu mutazi lui indépendance. Bazo kotisa ba makambo oyo eza na tina moko te yango bako tourner awo alors que solution efandi wana epai na papa Kimbangu. C'est vrai. Et loko tokolobaka ba mama balamuka ba mama bazwa exemple ya mama mwilu mwasi azali penza oyo soki atelemi a soutenir en tout cas apportaka penza eloko moko ya malamu. Et likambo ya prolongation tolobi oyo eza motuya parce que papa Kimbangu na oyo ya yaki kosala ndenge na yoki phrase moko pe bimaki awa ba papa balobaki yango ke bana na biso ebele bazali banda bakoya. Donc bango basi ba monaki temps oyo biso tokomona lelo ba monaka déjà ba mama Feza bakoyaka bakolobaka déjà na banini ba misusu pe bazali o bakotala biso tango mosusu pe basi ba mona bango me baza pe na trouble biso tozaka nango liboso bazo yeba te eza ndenge nini eza envoûtement eza nini mais nakanga kaka eloko moko c'est ici l'armée du salut
ingeta phrase wana soki kaka na komile bato bakosekanga misusu maki bato bakosoutenir bato bakolamuka mais ape na misusu mpe balobaka maloba mabe komona mpenza oki ne misusu no mawo komoloba ne misusu mpe nabungi te mais soki kaka na komi na esika wana c'est ici l'armée du salut mbala moko nazwi kimia donc mpo na kolakisaki bamama baa na mosala makasi mama moto atelemisaka église mpo mama aza moto akotaka bikotakota ayebi baplace ebele ayebi bapapa bazoréfléchir eza teke bapapa basalaka te basalaka mpe mais papa amipesaka makambo mingi na maboko ya mama donc mutu mpasi oyo yango eza tokosamaki te mpo kokosama ezaka kaka na mutu papa yango sikoyo tozosala travail yango oyo tozobenga ya kolamusa éveil ya conscience kolamusa touti wapi tokomi tokokende wapi donc bandeko na ngai bamama totelema papa Kimbangu asali ya mingi pona biso malgré topesaki ye merci bapiaka na mboala ingratitude mais sikoyo tosala tutolonga oyo tolongaki te po tokende liboso mpe tosepela na bilaka oyo baprometaki biso namoni mingi ya koloba te mama na biso asa fongoli koto ya mama mwilu epa na biso aza mpenza mama abana ebele ye wana oyo biso tozobenga meme la deuxième Eve mama mwilu ayeba koinogire yango lisusu akomi mama ya nouvelle civilisation oyo eza mama mwilu kia wanga nzitani Marie vraiment c'est pas pour ye mpe bapesaki ye kobo Marie mpo bayebi ntina misusu balobi mama yo lobaka tokosamaki mingi mais Marie wana bakombo kaka ya mindele te ozaka kokonga na lobi te misusu ezali mpe kaka code eza bamo kode po tokosamaki mingi soko oke kobimisa kombo ya nde misusu bakokomprendre ntango olobi Marie base référé yango wana batie mpo na code bakomprendre ke Marie ye wana ya Eva ye wana oyo abotaki mama na Yesu oyo ya moyindo ye wana lisusu ya Yesu kozala mama ya Trinité donc mama mwilu azali komérité éloge na biso. Merci maman feza pe bandeko azali na tokomi na suka émission na biso tokopesa bandeko na biso oyo bamekaki kolinga oyo balingaki ke tobengisa yo na kati na plateau maman révérende Makaya nakanisa maman révérende maman Génie oyoki ke maman feza toza na ye awa tomoni pe papa na papa Henri mobali ya maman Fifi Luyola ye pe andimaki yango tozala na ye et maman Nelly Mayavangwa kuna na paroisse à Londres na Grande-Bretagne maman Dédé tozalaki na ye na nini kuna na paroisse à Grande-Bretagne tokomona maman Seleki Nanga kuna na Rotterdam pe bandeko mosusu oyo bamonaki ke malamu totia likambo oyo mama feza zala lelo tozali na yo mama soki likambo tokomi na suka moi tozosusu na temps mingi te moi 1 minute nini oyo omoni ke likambo papa Lambert atuni ngango te mais nga nalingaki koloba yango mais atuni ngango te mpona nini osiliki na yo pe soko oloba na biso ngasengi pe osilika na yo pe na likambo yango pourquoi atuni ngango te donc wana penza kosilika te tolobi tellement lelo mingi peut-être yo nde faki okapele nga to bandeko mpe basiste mpe takosi biso c'est ça en tout cas tolobi mingi na conférence tolobaki déjà mage tosalaki débat te mais nga natangaki kaka lecture na ngai et puis awa pe lobami mingi en tout cas je pense que kimbangiste oye etelema église universelle etelema nouvelle civilisation. Merci nouvelle civilisation lelo pokoti na nouvelle civilisation na kati na plateau suka papa Simon Kimbangu kiangani yo lobini parce que malal boso kota na plateau ya papa Simon Kimbangu kiangani sikoyo lo olobi na biso nini lelo na bande kwa zali kolanda biso koloba nini na likambo yo kota na plateau papa Simon Kimbangu kiangani na koti na plateau d'abord na moni aspect ya liboso na no eza na physique boye modernisation amoni peza ba outil moko ya bien c'est la classe c'est la modernité et ba son kitoko ezobima image pe mari malamu o eza aspect physique sikoyo ya o etali ya molimo nzambe molimo mosantu asungaka
pona batema kitoko elobamaka mingi awa po ezali chaîne ya Molimo Mosantu yayaka na message du moment pona batu bapambola manango basala ba émission oteka ndenge bakosala ba place mususu ou bien ka po baloba kaka mais en tout cas bayoka Molimo Mosantu ekozala bien pe kosunga ebele o bazali banda pe na ba oyo pe bazana kati. Merci maman Fifi Luyola likamuno ya oyo papa Lambert na sengi mosilika papa Lambert pourquoi tuninga likambo te mais fallait na lobango na lobi yango te mais na 1 minute silika na papa Lambert na okikanda de na okikanda siliki oui yango wana voilà to lobi presque nyoso oui eloko liboso na kumisi tata Nzambe mokeli na sepe na likolo ye wana Nzambe na biso tokobondelaka na solo nyonso na ndenga pesi biso mokolo oyo ndenge to se retrouver na esika oyo pona kosola masolo oyo kopesa ye kaka lokumu nazali ko saluer courage ya mama Feza na ndenge azali kopanza sango ya papa Simon Kimbangu na kati na mokili mobimba soki ye moko pe papa tende baba ni ne vient près de moi soki nga moko na attirer ye enga yo sala maté en tout cas mais alakisi pe molende pona makambo tata Nzambe babi le royaume des cieux est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent donc alakisa ki violence na ye. Merci maman, merci na bino banso bosungi biso boyambi biso lelo pona kosala émission oyo nga ezamba liboso na ye papa ta na koti na ina zonga simona bi na bosani te pa mindele ou bien pa na biso pona yebike biso batu mwindo to ana ndenge na biso bayebela biso so il faut mona mwa makasa mona mwa basalite bani mais na ye na moni on dirait na komi na France Télévision. En tout cas merci bon continuer bongo papa Simon Kimbangu a continuer ko assister bino financièrement et spirituellement. Merci. Na moni tosi tosali oyo nyonso tokoki koloba pona ngai mais na sina banda ko bazali sous na ba question misusu peut-être bazali sous na posa ba yoka biso na lolenge mususu mais silité to continuer na biso to kosala ka ba émission mondele sa sangisa na mokili na ye Allemagne Belgique Paris koma loko eloko moko tango nyonso na bandi toza na posa mama Feza ko boya ta ko ya surtout so ezali na likambo papa Simon Kimbangu nde yango wana kaka na lingaki na bakisa vraiment merci mingi na bino nyonso équipe ya Ratel ki boyambaki biso tata Simon Kimbangu apambola bino mama Mwila pesa bino lisusu ya ebele po ete mbala sima tozwaka ba émission ya kitoko neka mama Feza alobi ba émission ezali pende inspiré oyo kokolisa susu spiritualité ya bana papa Simon Kimbangu na oya kati na oya libanda yango wana eloko kaka nangaki na bakisa. Merci à solo bandeko bana papa Simon Kimbangu tokomi na suka tosengi ke epai na bino bokolandaka biso oyo bokolingaka kotalaka biso na kati na bandako na bino soki likambo moko to mibale bomoni ke ebetisi bino mabaku tosengi bolimbisi pambate na moment oyo tokomi moto na moto amilengele poete oyo Nzamba bongisi ekitela ye po te toza na 4e génération topesi bino merci ezalaki bino ndeko papa Lambert Makwemimo na lisungi papa prof Malonga papa Giro mama Fifi Ndongala tozala bomoko tosala mosala papa Simon Kimbangu même ba joueur bazo kokota na kati o papa Simon Kimbangu kanga na liko kotisa ndenga koti mama Feza na deuxième mi-temps mais tala ndenga dali ko dribbler azali ko tia babi mokili tobetela ye maboko tozala na jalousie na yete tozala teke o yasala boete biso nyonso tozala bomoko équipe moko tata bo moko papa Simon Kimbangu Kiangani pona wana mama Feza topesi yo merci mingi to dambala sima okozongela biso lisusu na kati na plateau et puis mama Fifi pe to sengi na bino merci encore une fois merci pa bino bouti ticket papa Simon Kimbangu Kiangani apambola bino azongisa yo na kimia pe liloba na ye kotika yango te pamba tezali na nzela ya solo papa Simon Kimbangu Kiangani ye wana Nzambe Molimo Mosantu oyo monaki na mokila baweyi ye wana tozali kolanda tina mokola lelo e yende mutasali ke po te tokutana na mokola lelo e plateau ezali ya ye pona lelo tosukisi émission na biso botika la malamu nde tokomi na mbala yasima merci au revoir. Merci maman Lisa.